Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ndenge nini ba français basili kozwa ba disposition ya makasi mpona date ya le 11 juin na festival monene oyo ekoleka ya ba africain oyo ndenge ekoleka kuna na Stade de France. Bandeko babolingo ifo boyeba yango ete bato mingi lokola bavandi na poto bazali kolinga kozwa makambo nyonso lokola liseki pe balingi kozwa makambo nyonso lokola liberté bapesi bango balingi kokomisa yango libertinage. Bandeko babolingo tolobaka tango nyonso ete ndeko tango yo bimaka na mboka na yo olobi oye na bapoto oyaka na ide ete po ete oya koluka osalisa famille na yo me oyaka na ide ete po olobi oya koloba ete nakomi na poto po ete nakomi politicien nakomi kobeta bato nakomi kopesa mitindo ndeko il faut koyeba eloko nini ozali kosala. Lelo bato mingi bazali kosala makambo na ndenge ya sentiment po ete azali liboso ya kamera azali komona yango lokola griffe mokili emona ye azali koloba me soko landi na makambo bazali koloba bozoba pe moto moko te akoki koankese quelque chose na babozoba oyo bango balobaka liboso ya kamera. Bandeko babolingo il faut boyeba yango malamu na kati ya mboka na biso RDC ndenge ezali wana bandeko babolingo mboka na biso jamais moto mosusu to un congolais oyo avandi ya libanda ya mboka akoki koya po ete abanda kotelema likolo ya mibeko ya mboka alors que azali kobosana ete mboka na biso la République démocratique du Congo ezali na balwa na yango oyo ete mwana nyonso ya Congo ezala ozali congolais okoma français ezala okoma belge ezala okoma anglais esengeli na yo kotosa mibeko ya Congo. Lelo oyo biso ba congolais tokoma kobeta kanga tolo na makambo oyo ke ngai na koma français ngai na koma belge ngai na koma boye me tango bango moko ba vrai bana mboka bazali kotala yo tango bazali ko classer na ndenge ya normal bana ya mboka ya solo yo bazali kotia yo moto ya suka pe pona bango bazali komona ete ozali inconsidéré po ete lelo soki mwana ya mboka akei kosenga eloko moko ezali na ndenge ya droit na ye ya kimwana ya mboka yo pe homme de couleur oyo bapesa yo passeport soi-disant français ou bien ozali belge okei kosenga eloko tango bazali kotala bakopesa avantage na mwana ya mboka oyo azali na poso ya mondele me yo moto mwindu tango mosusu okozela nde bamiete. Yango na soki nalobi bongo mpona nini? Nalobi bongo po ete
biso lelo bakongole tozali koyeba te makambo nini tozali kosala mingi bazali kosala makambo mosusu oyo bazali koyeba teke bazali kobebisa réputation ya mboka me mpona bango bazali kokosa bango ete bosala boye po ete ezali nde bozali kobundela mboka orke na makambo bango bazali kosala bandeko ba bolingo ntango mokili ezali kotala bazali komona ete bakongole bazali bazoba bolole mpe bonyama bandeko ba bolingo mpona nini biso bakongole tolingaka kozwa exemple ya bato mosusu te tala ata baivoirien bauti na problème moko makasi tala modele ndenge bakangelaki président na bango Babo na mwasi na ye me totikali komona bato ya Babo na poto batikali kosala babétise ndenge bakongole bazali kosala te bango kutu bango ife ko se soulever basala ndenge bino bozali kosala mais mpona nini baye komona ete mboka ezali mboka na bango il faut bavanda dialogue ezala basolola po ete makambo ekende liboso mais oyo biso bakongole bandeko bozoba na bozoba mpona nini bandeko bozoba na tozali kokende na yango parce que soko otali bato mingi oyo lelo baza kobenga bakombatant oyo balokoti na poto ya bandeko mingi okomona ete bailetre bamosusu okomona ete français na monoko mais soko olandeli ye oza komona ete mwa moto moko boye azalaki na ye na kuna na Paris na groupe ya babandi oyo kobetaka bato kosalaka mabe kodestabilize bato kuna na Paris nde lelo ayebike alobi ete oyo akomi leader ya Congo bandeko mpona nini tozali kosakana na RDC bandeko ba bolingo nazali koyebisa bino sikoyo ete po ete ntango mosusu bato mingi bazali yocourant na yango te bafrançais bautaki deja kosala réunion na bango mpona likambo oyo ya festival ya samedi ya le 11 bandeko ba bolingo tozali koyebisa na bakombata oyo bazali kolinga ete liberté oyo bapesi bango na poto na ndenge ya démocratie balingi kokomisa yango libertinage tozali koyebisa na bino bakongole oyo nyonso bozali kolanda émission oyo boyebaka ete bakombata basakana mais sikoyo ekomi sikoyo makambo oyo ete ndeko otie loboko na yo na moto pe oziki mpona nini nalobi boye bandeko gouvernement français bautaki kokota réunion moko en huis clos oyo babengisaki baresponsable ya kati ya gouvernement bautaki koparle na makambo oyo ndenge nini bakongole bakomi kose comporte na ndenge ya mabe pe bakongole bakomi kozwa responsabilité ya baautorité ya baeuropéen balingi komema yango likolo ya mapeka na bango pe bafrançais balobaki ete c'est trop tokoki kotikela bato oyo bamakambo basalaka boye te pe gouvernement responsable moko ya gouvernement ya France alobi boye na kati ya réunion wana alobi ete soki tozali kotikela bato oyo ta na babozobo bazali kosala mpona koloba ete bazali kobunda mpona mboka na bango Congo soki tozali kotikela bango ta na babozobo bazali kosala na mboka na biso ekotinda ete lobi tomona bakongole wana bakoma lokola lelo bato oyo ya Moyen-Orient oyo lelo bakomi kobenga ete bateroriste bakongole bakoma na esprit wana po ete biso nde tokozala tozali kosala erreur parce que tozali kotikela bango balese ale mosusu oyo tokoki kotikela bango te pe responsable wana ya gouvernement lobi boye parce que na babiloko mosusu tozali kotikela bango balata basalaka awa na poto ezali très dangereux ezali neti babomba retardement po ete tokoki koperdre contrôle na yango sans que tomiyeba po ete na kati ya gouvernement responsable wana alobi boye bandeko bafungola matoi oyo nazali kopesa bino ezali rapport oyo représente ya gouvernement ya France oyo balobi na kati na réunion pe nazali koyebisa bino bofungola matoi ezali likambo nazali kokosa bino te me nazali kopesa bino lotango mosusu bakombata bazali deja na kati na information yo me balingi koyebisa bino te po ete balingi kotika bino na kidiba po ete tango bogoya bamosusu basimba moto e balukela bango mabe responsable wana alobi boye soki tozali kotika kaka bato oyo na babiloko na bango oyo to mosusu oyo bazali lokola baterroriste oyo balukaka baoccasion na bango mpona kosala baproblème bakokaka te
bako banda ko profiter na banzela ya makambo oyo ya ba Congolais. Alors c'est le moment. Il faut que telemela ba Congolais oyo bazali koloba ete bango bazali ko bunda pona mboka na bango po ete lito bango bazali ko sala tozali komona ete bazali ko sala yango na ndenge ya désordre ordre ezali te pe nyonso tu bazali ko sala ezali kotika kaka bato indifféremment. Bandeko pe baye koloba boye ndeko tozali kofungolela yo yoka malamu fungola matoi na yo yoka malamu yo motoso décider olobi ete okokende na Stade de France po ete okende kotia mobulu po ete okende kobeta moto po ete okende koboma moto. Alors Congolais fungola matoi na yo. Point 1 yoka eloko ba décider na sécurité oyo France akotinda ba CRS ba policier ba oyo nyonso bakozala na Stade de France. Congolais fungola matoi pe yoka ngai mama Rosalie oyo bobengaka zoba oyo bolobaka na yebi eloko te boyonga makambo nazali koyebisa bino po ete oyo ngai na zwi bino tango mosusu bozwi yango te tango mosusu boyebi yango me movandeli yango mpona kolinga te koyebisa na bato na boza kotika baveugle nde baya po ete baya kozwa problème. Balobi boye na sécurité nyonso tu oyo bakotinda na Stade de France Congolais nyonso tu oyo akoporte loboko na ye epai ya policier français soki policier wana azoki pota yebaka ete Congolais wana bakoluka ye bisika nyonso azali fo bakanga ye. Pe balobi lisusu boye oyo nyonso tu trouble ekosalama na Stade de France ezala ampuli ya Stade de France ekufi ezala babuki porte ya Stade de France ezala basali likambo na kati ya Stade de France responsable oyo azwi oyo abi bato to ba combattant baya kosala trouble na kati ya France yende muta kozala responsable ya kati ya makambo wana ba responsable yango banani oyo tocheli bino na ba photo siko bozali komona ezali ndenge bomoni yo na monsieur Rex oyo peza ba pointer ba tie na kati ya liste bolanda te bandeko tango mosusu bato mosusu ba Congolais mosusu bazali kokanisa ete lokola kutanaki na Sarkozy nde te kokutana na Sarkozy elingi koloba teke nde okomi likolo ya bato nyonso ndeko ata ngai pe mama Rosalie soki nazali na likambo ya bien nakoki kosenga pe audience nakutana na Sarkozy pe akoyamba ngai eleki na ndenge pe ya kitoko tobeti pe bamasolo donc bozwa yango spécialité ndenge ezali wana ye deja basi basuspecte ye suspect numéro 1 aza lokola responsable ya makambo wana nyonso dede baye kozwa lisusu boketi monoko supu ye moto asalaki communiqué mpona kobengisa lisusu bakombata na Angleterre partout baya po ete baya kosala mobulu le 11 bazwi mpe lisusu boketi monoko supu comme responsable baye kozwa lisusu mpe oyo bazali kobenga Abdou Diouf ya molai parce que ba image na bango na nyonso tu ba to ya gouvernement ya France bazwaki yango pe ba visionaki yango pe moto moko azalaki wana comme interprète oyo expliquer bango ba makambo nyonso tu oyo bato wana balobi oyo boketi première alobaki ba expliquer yango oyo pe nani alobi oyo pe soki Abdou Diouf oyo alobaki ba expliquer yango pe oyo ya nani ya Rex ba expliquer kudu te po ete ye moko Rex alobaki déjà yango na alobaki yango pe ndenge bango moko bayebeli pe na ndenge bango moko bayokeli basi ba comprendre eloko nini oyo Rex a réclamaki pe interprète alobi ba makambo nyonso pe expliquer ba makambo nyonso. Alors problème ezali boye bandeko yo moto yebi ete ozali na situation ya malamu te na France kokanisa te ke manifestation okende kosala sikoyo na Stade de France yango nde ekobikisa mpo oloba ete nazali combattant pe nazali moto oyo nazali kobunda mpo na mboka po ete bafrançais bapesa yo mokanda bosana bafrançais balobi boye moto nyonso tu oyo mbila kokanga na infraction moko ezali makasi na infraction moko oyo ezali kolakisa ete ndeko obuki mibeko osali mabe
na kati ya Stade de France soki bakangi yo ndeko yebaka yango ete soko ozali na situation ya malamu te bafrançais balobi olinga te bakozongisa yo na mboka ezala ozalaka na Belgique ezala ozalaka na Angleterre ezala ozalaka wapi soki bazwi yo bakotia yo na avion batia yo nano obeti nano prison après sima bazwi yo batia yo na avion ozongi Congo po ete balobi ke likambo wana bakosala na yango liseki te po baye kotala ete balobi te epai ya bakongolais trop c'est trop makambo ekomi kosalama na ndenge moko ya malamu te pe balobi boye baresponsable nyonso tu oyo bango balekaki liboso ya bakamera mpona kozwa baresponsabilité ke bakombata boya tokokende kosala trouble tokobeta Zakari tokobeta bamusicien tokosala boye balobi ezala Zakari te ezala bamusicien te oyo nyonso akokota na kati ya Stade de France asali trouble bandeko balobi boye bofungola matoi bakobanda nanu na baresponsable tout d'abord Rex oyo alobaki liboso ya kamera Bokenchu premier pe oyo Abdou Diouf bakoluka batu wana oyo balobaki ba makambo ya Stade de France oyo balobaki ete non bakosala boye oyo pe Angleterre oyo balobaki ete opération mutakalisation donc nyonso tu wana bango nyonso tu wana bazali na kati ya liste noire oyo ke soki kaka likambo sami na Stade de France bandeko boko yoka eloko nini ekoleka vraiment to félicité ba français pour la décision ya makasi yo ba witi sili kozwa toko senga na bango peza ba appliquer yango mokolo wana pe to mona nanu ndenge nini bato oyo lokola ba pesi bango liberté et démocratie balingi meme ko komisa yango libertinage na bamboka ya bato mais ndeko ye mondela azwi yo okimi na makambo lokuto yaki nango basalanga boy mondela azwi ya bombi yo aza kopesa ba mwa mbongo oza kolia pomme de terre oza komela miliki après ye lisusu na mboka na ye obandi kotia trouble batinda bapolisier mpo bakende kosala sécurité yo telemi olobi ete po ete obanda komenace bapolisier wana bandeko boyebi teke bilongo bozali kosala ekokute bino cher un jour ntango mosusu mokolo yango nde bamakambo ekokute bino cher ekozala na date ya le 11 nde bokomona makambo nini ekokomela bino bandeko il faut koyeba yango ete na bamboko esika tovandi mibeko na yango mpe ezali soki ozali kosala ete non ndeko okokamwa un jour kaka bino moko bokobenga bamindele wana bolobi ete baza baraciste mais ntango mosusu bamindele wana baza baraciste te mais comportement na bino nde basi bakomi kobaye yango bomoni ndenge bakongole bakendeki mpo basala babétise na bango na Hollande bomoni ndenge bapolisier ya Hollande batikelaki bango tante bomoni ndenge bafieti bango bafietaki bango na ndenge ya kosakana te mpe babeti bango bangondo mpona kolakisa ete comportement bino bozali komemela biso bahollandais tolingaka boye te mpe bomoni ndenge nini bakombata mosusu bapakataki mbango ngai nakanisi ete bazali bato ya bilombe me mokolo wana na Hollande ndenge bapakati mbango na kamwe bandeko yango ete bandeko fungola matoi ntango yango ndeko oyo balobaki te tozali koloba yo moto kokende kosala trouble na Stade de France bongama lia malamu mpe tonda soki bozali kolanda kaka bato bazali kokosa biso nous les responsables ndeko bolanda teke po Rex oyo akutanaki na Sarkozy nde bozali komona ye danger bandeko akutanaki na Sarkozy na makambo ya lokumu ya mboka te me na makambo ya miyibi makambo mpona miyibi koyiba biloko ya bato kosala batrouble wana eza lokumu mpona Congo te il faut bolela mpona yango soki akutanaki na Sarkozy na makambo eteli lokumu ya mboka toko kobetele maboko me babengisi ye mpo ete bakende koyebisa ete yebisa bandeko na oyo bamiyibi oyo mosusu bazali kuna oyo bazali kosala batrouble calme bango bino bomoni yango nde lokumu eapporte nini sikoyo mpona Congo eapporte rien mpo ete akendeki nde kolobela makambo ya bamiyibi ye nde représente ya bamiyibi ye moko mpe abeta balubwaku boza komona yango na toyebisi bino ete bandeko kolanda loyenge te avant ete osimba mutu babanda koloba non toluka bato ya droit de l'homme mais
mokolo wana na banzi ete bato droit de l'homme wana bokobenga bango peke baza ba corrompi tango yango yo tozali koloba bozo makambo yo liseki te. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba. Ndeko congolais pe ndeko congolaise yo moto omibengami combattant na ndenge ya ba situation ya poto tokutani na yango awa tozali kokoka ko s'en sortir na ngote tomi komisi ba combattant na ba information ya lokuta bazali kopesa biso ba mosusu ba mi komisi kaka ba combattant na tango oyo tozali koloba boye ndeko fungola matoi na yo pe yoka oyo ndenge bokechu dernier monoko supu alobaka na bino ete fungola matoi na yo pe yoka yo moto ya matoi mangbongi bino bato bosi bosali ba plein na bino pona kokende kosala trouble na Stade de France yo moto osi obongisi monduki na yo po ete ba masolo ba information to stozui bino bato bosi bongisi ba minduki na bino po ete bolobi ete bokende kobeta Zakari Baba Baswe bino bato bongisi ba mbeli po ete bolobi ete bokei po ete boboma Zakari Baba Baswe ndeko soki oli otondi te koya koloba ba makambo liboso ya kamera te pona kosala batu plaisir po ete yo tango ozali kolinga kosala ba makambo eleki yo na molai alors que yo moko kutu na poto ba makambo ya mike ba facture à l'état ya mike ozoko kutu ko s'en sortir na ngote mais yo wana ozali koya po loba nini te okokende po ete oboma Zakari Baba Baswe mususu alobi ete nga nazalaka colonel na tango ya Mobutu bayebi nga bien na komema munduki kuna na kobeta ye de loin. Ah bandeko biso ba congolais il faut toyeba ndenge nini tokoki kobanda kosoigner ba langage na ba biso totika koloba ba makambo mosusu mpona ya sentiment totika koloba ba makambo mosusu mpona kaka plaisir oleki liboso ya kamera mpo bato bamona ndeko soki oyebi ete ozalaki soldat na ntango ya deuxième république yo moto oyebi ndenge ya kobeta bato masasi à distance ntango bakadogo bayaka tolukaka bino me bopakataka mbangu lelo bokomi koya kobimisela biso bapake awa mpona koloba ete bino nde bato ya malunga me boza koyokisa Kongo soni mpe boza koyokisa ekolo na biso soni bino bosi bomona bikolo mosusu oyo baza se comporte neti biso bino bokanisi ba ex-militaire Congo Brazzaville bazali na poto te mukoni bosi bomoni bake babimisi mapake ex-militaire ya Congo Brazzaville azoloba ete nga ndenge nazali awa nazalaka militaire na tango ya Lisuba ndenge zali wana na kosala bobe na betaka na kokende kobeta masasi place est-ce que basalaka yango pona kolakisa ete meme basoldat o Mobutu atika éducation ya malunga bazalaki na yango te Mobutu atikeli biso kaka biloko ya kopola na bateni na bango baza kolataka na bapoto bato basi balembi bango bozoba kaka na bozoba bato mobimba soko omoni bafungoli munoko balobaka makambo ekoki koinstruire bato te kaka kodétruire eza soni lelo soki moto azali koloba ete nazalaka militaire ya ex-phase yo ozalaka militaire ya ex-phase mais yoka soni ndeko yoka soni ntango ozali koloba ete yo militaire ya ex-phase yoka soni po ete boza na réputation ya mabe koloba ke un ex-militaire ya ex-phase oza kaka moto oyo bayebi ete ozalaka kuluna kimuyibi banini donc ba réputation ya mabe bandeko lelo bozali kobosa na mingi ebongi histoire ya mboka na biso bolingaka kotuna na batata oyo to na bato oyo bayebi makambo nini eleka na epoka ya deuxième république lelo komona moto mosusu nga nazalaka capitaine ozalaka capitaine eloko nini ya malunga bosala na mboka kuna na Congo à part okomona moto bobaza capitaine yokanisi mosala nini basoldat na babande kosala nga na koyebisa bino ezalaka boye bandeko okomona un colonel soki azali ta mosusu attaché na kalu fungula colonel wana aza na ba BCRS na ye oyo asi ya pointa oyo bazalaka ta mosusu omona 8-10
atindaka bango na terrain ndenge batolobaka ete bilanga. Donc bilanga na bino nde baba na kati ya bilanga. Donc biso nde basivile tozalaki bilanga. Omona soki colonel wana tindi bokei na bilanga na bokende bokanga batu bokangi batu. Bambongo bakofuta colonel avant alongwa na bureau akende boyi kopesa rapport na mbongo ya colonel azui ale bino pe boza ko profiter kana bambongo wana boza ko kangela batu. Soki tango mosusu ndenge colonel azo kotinda bino ou bien général ou bien oui colonel azo kotinda bino na kati ya bilanga kuna na esika ba population bazali pona kokanga bango kobotela bango ba biloko. Soki etali eyoma moko eye ou bien obosalaki erreur bokangaki moto moko pona général. Moto moko azali mutu ya général Songolo. Colonel wana nde akobima pona kosala intervention bino kudu bokomona na te. To ebi ba biloko wana nyonso. Alors bino boza ko lelo ba militaire ya ex-face bo sala ngani ni pona mboka. Lelo bokomi ko Alexander ni bokobeta batu masasi na Stade de France. Mais boza ko bossa na été ba disposition pe bazweli bino. Ba français pe baza bazoba te. Tolobaka yango tango ne subandeko. Mundeleko azali moto oyo tango ozali ko sala likambo avant ya za kotala neti aza komona te. Wana yo za koloba ete o ba mboka démocratie. Lokola ba peso liberté le liberté ngo liko comme ça ngo libertinage. On comme même ko dépasser. Ah bon mutu boye ngana ko bomaye. Mutu bo. Tala obi ko na mona ka ba combattre baza bazoba. Wana penza na za koloba ngo na za kotombola mgongo baza bazoba. Comment expliquer tant bino bato boloba ka ete ba combattre pe ya mayele bayali. Ba combattre ya mayele bazalité. Parce que si tu le combattre à Maïli Bazalité pour la bandeko. Tant que moto azali ko ya déjà liboso azako loba ete tozana ba pays ya démocratie. Oui. Azako loba ete nazana France na mboka ya démocratie. Mais yo moko combattant no azako loba ete soki na kena stade de France na ko sala tout na luka munduki na bomba Zakari bababaso. Est-ce que on ezali démocratie to komi ki criminalité? Bozo mona ke bino bokanisi peza Zakari bababaswe ndenga azali wana azangi batu na sima na ye. Bino bokanisi ndenge na Stade de France ekozala wana bino boyebi teke eza pe na batu msuba ba scorpion noir o bakoya na ndenge ya ko surveiller pe mouvement ndeko o sali erreur ba scorpion noir pe bakwei na yo avant mbila ya France aya ko intervenir. Ndeko tozali koloba ya solo o sali erreur okokuta na pe na ba scorpion noir mais ba scorpion noir bakozala wana pona kotala mouvement mais boye bakaite bino batu bokende ko sala biyoma ndeko lia tonda po ete ba disposition ba français ba zui na banzi ete mukolo wana même na ngwanda même na bato bokoloba ete batu ya o ba droit de l'homme muto ko défendre bino ko sala te po tangu yango déjà basi ba lobby ba beti lo seba oyoki salela oyo ba lobby oboyi koyoka okosibir ba conséquences na yo yo moko. D'ailleurs bomonaka soki makambo kweli bino bomonaka ba chef ba parti politique wala balandaka bino te. Okomona ba koti na kati ya bandako na bango ndire ba mikongo ya koba ba koti na kati ondire likambo ezate orke ba dunsu bakangi bango baza ko souffrir. Mais na likambo oyo ya Stade de France bandeko to sito yebisi bino déjà ebele bakolela. Ebele bakolela pe bakokamwa ebele bakobenga ete ba français baza ba raciste mais na tango wana olobi français raciste mais okomona ete ko bimazoba pe ngoto bobo po ete français akena ndaku na ote po akende ko kangela na ndaku no po akende ko sala trouble yondo tiki ndaku no kena libanda pona okende ko sala trouble na makambo ko sala trouble te baza ko boma ba congolais à 0 mètre na bino to monite sika bokebo menacer bateau ba bomi ba congolais. Mais quand on a makambu ya buzoba o boyebi ki ba intérêt na bino ezali tala ndenge bozali ko sala pona ko lekisa na mokilete Zakari bababaso bino bokanisi Zakari bababaso azali pe na ba commando bazali na terrain te bino bokanisi Zakari bababaso azali na bingambe mibali bazali na kati ya terrain te mokolo wana bandeko tozali ko yebisa bino soki moto ekopela tango mosu ekozala penza vraie division ya kati ya ba congolais ekobanda mokolo wana ekobanda mokolo wana makambo toza ko yebisa bino bozwa yango lisekite pete na minute oyo babingambe mibali oyo bazalaka pe pour Zakari bababaso babongami balobi ete mokolo wana makofi ekobetama avant que police ya France aya ko intervenir to kobeta na nanu makofi biso na biso ba congolais
balobi ete po ete buzobesa eleki balobi batikelaki bango ta na makambo ya baconcert ya biso na biso bakongole balingi siko kozwa yango neti liseki oyo ezali likambo ete tokotalisa lokumu na biso mpo na kongo bango bazali kokende mpo baloba ete bakokende kobebisa alors balobi ete mokolo wana bokomona mokolo wana bascorpion noir mpe balobi tofiltre bango bascorpion noir balobi bakoefiltre bango mokolo wana ekozala somo mpe mokolo wana ceres na bascorpion noir na balobi ete mokolo wana ekozala somo mokolo wana balobi ndeko soko oza makasi te mitikalela na yo deja na ndako po ete kote ya bascorpion noir mpe bazwi bato ya solo ndeko keba na mbanga na yo ndeko soko olingi olokota mbanga na maboko te omema yango na hôpital oyo ezalaka ke babeti yo mbanga ekwei na se ala apres motu abeti yo alobi lokota mbanga na yo mpe tambola kende po bayebisaka bino ete bascorpion noir bazali me botiaka tembe yango na événement ya le 11 ndeko ekozala nde somo bato wana bascorpion noir bakoya po ete basala kaka sécurité mpona bamusicien na biso na bakongole mosusu mais soki bango balobi babimisa trouble bandeko avant baCRS batelema balobi ete biso moko nde bakongole tokobanda nanu biso na biso ndeko bozwa yango liseki te mpe tofélicité na gouvernement ya bafrançais na ndenge nini azwi responsabilité na makambo oyo mpe alobi ete ebele ya bato soki basali attention te bakozwela bango badécision mabe ndeko soki bakangi yo ndeko soki osali erreur te ndeko okoregrete vi na yo mpe okokamwa obeti nanu lubwaku nsima bazongisi yo balobi ezala ozalaka na Angleterre bakotia na lubwaku na France osilisi basololi kaka na baanglais bango na bango bazwi ya parti ya France ale mboka omoni mboka ekozala 2 fois te bokende kosala bozoba na bino na baconcert ya bakongolais mais wana balobi ete liseki oyo bino bozali kolinga kosala mokolo wana nde tokoyeba vrai combattant na bino mokolo wana mama Rosalie nazongiseli yo malo. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kanga ndenge touti koloba ete ba français bazwi ba disposition moko na ndenge ya mabendeko soki oyaki na poto pona kosalisa famille na yo lukosalisa famille na yo botika bana ya ba ex bana ya na ba mobutiste oyo bapakata mbangu bakima na poto oyo bayebi ete bazali kokoka vi ya poto te oyo balingaki ete babanda kozwa vi na ndenge ya facilité ndenge mobutu amesanisaki bango na Congo ya koyiba bapepe ya kozwa bambongo na bainstitution moto ya kotuna bango azali te mpe bakimia na poto vi pasi bazali kokoka te mpe lelo oyo bakomi kotindaka bato na ndenge ya kosala batrouble ndeko yo moto uta na yo na mwa famille na yo ya pauvre oyo famille na yo basepelaka mingi ndenge ozali na poto otindelaka bango mwa bashifre ya mike mpo ete babikelaka tika ete komilukela makambo lobilobi bazwa yo batia yo na lubwaku mpe famille na yo babanda koregrete mpe babanda kolela bandeko lubwaku oyo bakozwa lubwaku oyo ya kobeta soki bazwi yo ndeko soki bakateli yo lubwaku ndeko ndenge bazwi ba décision lubwaku wana kokanisa teke ekozala na ndenge ya un mois oboye balobi ete moto nyonso tu oyo akokende kosala trouble na Stade de France eke eyoma wana etourne na ndenge ya mabe lubwaku na bino ekobanda parti ya 5 ti likolo oyo wana makambo tozali koyebisa bino ezali liseki te donc lubwaku ya bato oyo bakozwa na Stade de France na trouble oyo bakosala o problème moko ekwei bandeko lubwaku ekobanda parti ya 5 ti likolo ndeko atozwi baavocat yebaka ete baavocat bakolia na bango mbongo me yebaka ete lubwaku epa na yo ezali kaka obligatoire ndenge tozali koyebisa bino ete lokola bakonzi ya likolo meme premier ministre ya France akoti mpe bamasolo oyo ezali nde kitoko mingi bandeko oyebi ko bapesi biso liberté me bapesi biso libertinage te oyo nyonso tu bazali kolinga kokomisa liberté oyo bapesi biso lokola libertinage bazali nde komilukela makambo sans le savoir ndeko yo soko li otondi te vanda
petika koluka oyo yo kisa famille na yo pasi lelo oyo bato mingi bazali koya liboso ya kamera mpona koloba kosala n'importe quoi mais tozali koyebisa bino bokanisi ete kokende kaka na Stade de France mpo okende kosala trouble mpo oloba ete nakei mpo bien nakende koboma mutu ezali eloko moko lokola gato boza kozwa yango facile me ndeko yo kanisi obomi moto mpe na kati ya Stade de France bosali trouble obimi mpe malembo okei na ndako na yo ndeko tala bobosa na yango te bamboka oyo biso tovandi ezali na bakolo na yango biso toyaki awa na ndenge ya kokosa makambo oh no nazalaka ngunda oyo balandaka nga mbango oyo nasalaka boye bazwi mukanda bapesi yo bato wana oyo bapesa yo mukanda kolinga te obanda komatisa maseke na mboka na bango mpo bango mpe bakoki mpe kobotola yo yango mpo bango bato bapesaki yo yango mpe bango mpe moto bakoki kokangela meme balwa oyo elobaki ete bopesa moto mokanda bakangeli yango misu mpe babotoli yango mpe okoki koluka bato ya droit de l'homme bagangi balobi moto akointervenir aza te bandeko bakolo mboka baza kaka bakolo mboka ke bana babiloko mosusu biso bakongole bozali kosala na poto ekoki kotournele yo mpe mabe bandeko oza na nationalité me basali yo ezalazala mpo kaka donc basilisa yo ko po oyebi bafrançais bafrançais baza batu moko batu balobaka baza bien oui baza bien mais ekomaka na makambo mosusu bafrançais basi bazweli yango décision bomonaka ata bato ya droit de l'homme batelemi ata ntango wana bato balobaka ete me france yango mboka ya droit ndenge nini bamakambo ntango yango ndeko bakongole nano ekomi teke o bakangi kingani o bato ya droit de l'homme ndeko batela famille na yo batela bana na yo kokende kokota na makambo ya bozoba te oyo ndenge biso tomonaka ete makambo mingi bakombata lelo bazali kosala eza nde bozoba. Par exemple, yo combattant mobimba oza komibenga combattant olobi oke na Congo po ete yo nde combattant oza kodefendre mboka na yo olie defendre mpe likambo ngo na ndenge ya bien me tala kaka moto mobimba ake na Congo moto asali soki 32 ans soki combien d'années na poto oke na Congo po okende kaka kobamba libanga bandeko soki ezalaki kuta obongaki grenade tolobi atango mosusu mpe atentaki na ye mpe a réussir mais eza pas même grenade pas même ata masasi obeti te mais libanga est-ce que yebisa biso wana mpenza moto asala politique moto asala mpenza kosala liti ya mboka na ye panda bambula mpo avandi na poto bandeko ake kose comporte koleka kutu bato bavandi na kati ya bavillage mpo na ndimi teke moto aza na village neti na basankusu akoki koimagine kaka ke akende atala cortège ya Joseph Kabila eza koleka bamba yango libanga ezalaka te wana penza place tomona ete naki titre ya kiero bino bopesaka moto wana tomonaka bino nyonso bozali babungi bandeko il faut ko féliciter sécurité ya Joseph Kabila po mokolo wana sécurité ya Joseph Kabila soki bazalaka sécurité ya Mobutu mbe balingaki baboma bato ebele lokola bangulu mais po mona ete basoldat moko mayele bazwa baformation mpenza ya malonga bomoni na ndenge bamaîtrisaki Arma Tungulu na ndenge likambo ngo elekaki na ndenge ya bien mais soki na ntango ya Mobutu bandeko bato ebele balingaki kokufa yango wana bandeko bato oyo bazali kobenga soi-disant baopposant oyo bazalaki ba ex na ntango ya deuxième république bazali bato ya kotikela bango tante bandeko il faut kolobelaka bango bozoba eleki mingi bazali na bozoba ya mingi okomona nostalgie ndenge baperda babiloko nyonso okomona bango soki baza koloba liboso ya kamera kaka rankine mitema ya kopola mitema ya mabe bino bokanisaki ete boza ba éternel kuna na Congo bomoni nzambe ya confondre bino yango wana ndeko yo moto ozali na yo na mokanda na yo soki ezali mpe ya malamu soki mpe ya kodondoka ndeko pense nano na bafamille na yo avant ya kokende na Stade de France ngulungulu po ete bato bazali komema bino ngulungulu tango ekoyinda bako assurer sécurité na bino ata mokete ndeko tango mosusu tango bakozwa yo na prison oyo esika bakokende kotya yo à distance kokanisa teke bato wana bakobanda kolanda yo na prison tous les jours
eko banda kozala komona ntango mosusu mbala ya liboso basali neti balobela bino après ntango yo basi bakateli yo 5 ans après nsima ya mikolo moni bato yango babungi otikali na prison yo moko mpe okomi kolelalela avant ya kosala bozoba kanisa malamu po ete bozoba ya biso bakongole yango nde mokili bato ebele bakomi kopusa biso pembeni mpe bazali kolinga kosentir biso lisusu te mpo toza na babozoba mosusu bandeko bangole oyo basali baguerre ya badeseni na badeseni bato ebele bakufi me totikali komona na bakomportema ya bozoba ya boye te neti biso bakongole kongole aye na poto kaka lofundu okomona bakongole baleti bacravate totanga biso totanga bato ya mayele me yoka baraisonnement ya bato ya mayele yango baza komikumisa bato ya mayele okomona ete tina te na soni kutu ya koloba ete tozali bakongole bandeko lelo bakongole tosili valer likolo ya baidio mosusu oyo bazali na bapoto baza kosalaka badéclaration liboso ya bakamera ezali pasi mpe mawa me bandeko biso tozali wana kaka mpona kotala après le 11 tokotala événement nyonso to ekoleka na makambo nyonso to ekosalama bozala kaka kimia biso tokopesa bino bainformation mpe tozali koyebisa bino bandeko ebele mpe bakolela mokolo wana ebele bakolela mpe bakobanda koloba me oyo bandeko ya liboso ya kamera aza koloba ete oyo nasololaki na baautorité mpona makambo ya stade de France ndenge nini lisusu situation na ye ekomi boye ndeko bokeba na bainfluence oyo bazali koyela bino liboso ya bakamera ekotia bino na erreur mpe bokoregrete bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside